net nga sango ne kutanga na matonge avant-hier donc le 11 ans ekutanga na matonge na 22h concert mon rachou chaque benga na déjà ndeni bien o babi de kambala ku film na bia kufite ndeni nga na okiongo te nazaki en ligne na koti na ba groupe nyonso naza na fa na tali elote na ANTPC elote na to kanta elote na presque na ba groupe ba comédie belebele na koti na tali nga na mona ngelote na bite na benga dati mwana na bengi ba mort oui dati di kambala na bengi dati na bareka po ba bilamba ba Zaire ya te kango ngape na te kango des fois ezala raso yange sili muto ana posa nango na benga ye na ke na zui epa na ye na sombi epa ne na teki koto soit na teki lié na allo dati ndeni o ya ndeni bien dati muto mo luka survette ya Zaire ozanango 22h05 appel wa ozana survette ya Zaire muto mo luka ngo te ya esilaki mais moi stock etikaki ekende Paris muto ngo azana otai nde na bi kande oza mukuse munene kande oza donc wanyo sonde kara na yeba no imerne na tano nu soko yambanga nde ba mo crédit kati bon selon ba information na qui cancer ya cœur na yoki susu levir comme un niveau ba opérer pour akufi après opération c'est ça donc ok cancer à cœur ngana toutefois donc na bande ko solo na dati pour talaka ngapena de fois ta na famille na biso soki muto obela makasi na kokana nga oso sa société attendez tozano bo donc moi pas ko tatina kati zate nzambe mo yebi o akoloba maladi do nzambe kana mo weye mo yeba ke na kufina maladi o Congo check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo. Mbote mingi balandi ya Congo Check Télévision, ils a chaîne na bino et mimina bino toujours ba information pour vous alla toujours informer avec votre humble servante Grâce Makola la fabuleuse autrement appelée la bouche électrique de la presse jour pour jour donc des aboto qui est des boulot kaka nabi ba masolo c'est belé ya beta nabi fona luka in serwa lo bara bien donc yango lelo vraiment na sipena ça analyse nanga avec Nadège Botei, une concert, une actrice comédienne. Donc tout ça est ensemble, tout bêta ma solo. Avant d'abord on a présenté Bino Nadège Botei, là j'ai dit bon début à notre papa Siboumou Tombo depuis quelque part bon début de la semaine à Hermasita dit derrière la caméra et c'est qu'il y a environ Zambéjika Kiss Kumu Africa donc on est ensemble. Nadège Botei, bon après-midi. Merci pareillement, Grâce Makola, la bouche électrique. Tiens, on le voit haut, hein. Soit le beau tiens. Tiens, haut. Merci beaucoup, Nadège Botei. Salutations d'abord na Bazo Landa Biso, cher internaute à Congo Check Télévision. Ok, na pesi bino nyonso mbote babonné na biso ya Congo Check Télévision donc zanga bon Nadège Botei l'android de la presse congolaise o boya semkine android parce que ba psi ezebele quoi bon ndé talaka donc on a pesi bino nyonso mbote boss na biso na pesi mbote Mutombo Siboumou Tombo Siboumou Tombo notre boss. Mes salutations donc salut na bino nyonso tolinga bino mingi tozana ka prononcer la bino musala vraiment. Merci beaucoup Nadège ndo mona vraiment mokila ngo ekenda no bate Congo ekoma na suka toni Congo ekoma na suka te ekoma na suka ndeni ekoma na suka te onda comme na suka akei na ye c'est ça donc obeli opemi okufi olongwe c'est ça Congo ekoma na suka ndeni Congo eza nango biso toza o abeli apemi o akufi alongwe ka biso to remplacer ça ka bon. Avant d'abord ça topé ça ba sincère condoléances na bae o ba kufeli. Sincère condoléances à notre sœur Gloria Olangi qui a perdre moi nanaye. Sincère condoléances à toute la famille biologique et artistique de notre artiste et comédien Oatika Kibiso depuis le 11 février 2020. Donc Dadi Ditambala, Tapis Rouge, Papa Bio, Oatika Kibiso. Vraiment on est ensemble. Liwaye Dadi, Chico Pulula Ke, Demweko qui est au perdre sous Dadi. Ok, on va profiter que souhaiter mes sincères condoléances à la famille biologique qui a papa Dadi Kambala vraiment Dati Ditambala ma petite sœur donc mes condoléances courage Zara Makamboya Ranango mes condoléances na artiste comédien nyonso ta papa Tsakala mes condoléances na artiste comédien nyonso donc vraiment
biso nyonso toza vraiment ya kozoka po kami te touti okufela est vrai. Donc monstre d'art. Donc Chico Pouloulou et humilité. Donc pas c'est eza kaka. Donc pas c'est aussi la raté, pas c'est aussi la raté. To uti pas maman mindo, to bande mundo mami mindo. Le to kende kaka. Ngamo kutu dernièrement na uti ko yebisa Jocelyne Poutou ma consoeur camarade na Jocelyne. Ah, Jocelyne on la trop Ah non, on la trop banda janvier no mono on la trop mambo le. Donc a uti na ko la grand frère naye, Chege Marginal et humilité ya Pouloulou. Donc non coucher que manger bimité à Pouloulou je sais une soit les listes aux années na mort donc il est sous mais ah quand on tu là non coutu chege ba bimicité yo sokuta ni susu na maramsu ya Pouloulou susu aleli to aux années sur matin maman zozo journée na ese ah je sais non yo kilo mabanda janvier la trop bino tunzamba pesa don ya maya misu et atel roi bisu misu de kum e kemba soki maya misu ba kalinga sondeni. Donc pas si zo continuer car et aussi la rater zo continuer à part Pouloulou maman zozo uti okufa. Maman Zozo yebanaki maman Zozo sala théâtre sala musani malam maman Zozo uti okufa yesu na David Kambala. Donc ça vraiment passe tout ça vraiment na passe malgré tout autant moi tout ça ba interview to kende kuna ba interview banini mais so pe vandi au raisonner ngo et ça passe net nga sangone kutanga na matonge avant-hier donc le 11 juin écoutanga na matonge na 22h concert mon Rachou chaque benga na déjà ndeni bien o babi David Kambala kufem na bia kufite ndeni nga na okiongote nazaki en ligne na koti na ba groupe nyonso naza na fa na tali elote na ANTPC elote na to kanta elote na presque na ba groupe ba comédie belebele na koti na tali nga na mona ngelote na bite na benga dati mwana na bengi ba mort oui dati di Kambala na bengi dati na bareka po ba bilamba ba Zaire ya te kango ngape na te kango des fois ils allaient so yange sili muto ana posa nango na benga ye na ke na zui epa na ye na sombi epa ne na teki koto soit na teki lié na allo dati ndeni o ya ndeni bien ah dati muto mo luka servette ya Zaire ozanango 22h05 appel wa ozana servette ya Zaire muto mo luka ngo oh te ya esilaki mais moi sto ke tika ke kende Paris muto ngo azana ota inde na bi kande oza mukuse munene kande oza donc wanyo sonde kara na yeba no imerne na tano nu soko yambanga nde ba mo crédit kati temeze ya père normal yé mo a rappeler sous habité ya so yé on azana o eza ya munene ba te ba karini ya madoza pa ya ba to minene soki yé comme ça taille na biso taille no na robenga yo na bien ngamo pe na posa do na baraki kala même so la ipokaka na yoka na comprend que lo izana ngote ngape na confirmer na si Rachou elo roté to zupe to boki na coupe na biso presse na appel ko to bi ki akufite bo na bon so kande déjà akufa na non malgré ça no ba écoute na matonge na ba so peneza ya solo mabe penza non zonga kunda kutefona ke kamba mona ke kutana dati na koma ba mokuna yana a confirmer nga ke za elo izana ngote na boya pe okota kota boyo na zongi na comme na ndako 23h maman camarade na mso bengai to sola na ekala na kosola kana WhatsApp maman oh na leji ya babi David Kambala kufembite akufite na expliquer nga kuna ucho so na mwane bo esili na zo téléphone na kangit esili na tia na charge na tongo to la mukabo maramsusu donc ça vraiment passé ça les passe donc elle a la tongo na talika téléphone na monika ba maya miskande zala kasaka maman bi eza solo na esi maman petit eza solo wa kuna na fongo na koti te mais na monika eza solo. Donc ça vraiment passe. Nzamba simbara mitema poto e baté source ya Louisa ni malgré batu bakufara na bango mais non. Eleki vraiment. To ebité tu en fonga meli wapi. Tu en fonga meli wapi oh vraiment batu bako ke na bango ka boy. Malgré ya dadia bela ki mais azanan malade wabi cancer ya cœur. Donc son isolé ke la kaka. Bamiso babi cancer à cœur, bamiso babi za soki pancréas. Donc maladie mo ya nyama mo ya bololo. Ni ya bololo ça na kata soso. Et ça rappelle na banzo to na biso batu. Donc on appelle ça pancréas. Yango e celle qui est boma dadi qui dit tambala mais ça suit yango te comme sous cancer. Bon, selon ben information on a qui cancer ya cœur. Na yo ki susu levir comme il faut pas opérer. Pour couper après opération. C'est ça. Donc ok cancer à cœur ngana toutefois donc na bande ko sola na dati pour talaka ngapena de fois ta na famille na biso soki muta obela makasi na kokana nga oso sa société attendez tozana no bo
so malade mo ba sanga tande to ucho kufela Jani célèbre pe à son âme donc nazaki okoka osola pe na Jani pamba te na ba te na ka mingai quoi mais ndo sola tout le temps na dati ba message za na dati tout le temps neni viele mo dati o boya to yo tele poani o te za ngokuma ba émission te ma di obeleza na ngokutu te ba sengi na ba nini ba sengi te to yaka kotala nitinga na yaka otala vie o te ya ça va soto zong ndaku to apena ndaku soto zong na obengo abenga te le moso to soli otaka ba message sara amen se kanzamba osunga to soli ka amen neni vie o ça va ona bo donc moi pas kota tina kati za te nzambe mo yebi o akoloba maladi o donc nzambe kana mo weye mo yeba ke na kufina maladi o donc biso batamukitoko o abimisi poison o abimisi elobo o abimisi bo ba ko chola ba choli mais nzambe kaka nda yebi ke dadi akufina maladi bo c'est ça. Mais Dadi Ditambala ou Mélina maladie, je suis vraiment tant moulaï, voire même avant, à matanga ya Chiko Pouloulou, à Tikali au Mounanate, parce qu'il était souffrant. Après, on a des toya qui koyo kasi maladie, on peut bander que ça les kiti et mati, donc ils ont changé la température. Toyebi quelques bateaux ba kenda qui ko rendre visite na Dadi Ditambala, maman Olive Lembe. Donc, merci beaucoup maman et association. Aimez-nous vivons des fistons mafinga. Aimons-nous vivons plutôt des fistons mafinga saïsaï. Et Kendaki na afar association de femmes artistes. Donc, bakende kuna. Mais il y a qu'aucun mois lobby. Dadi Ditambala Koufaki na Boutou ya les 11. Mais les 12 directement réunion ya ANTPC. Yom tozala ki kuna malobani ne lekai kuna. Grâce. Eh. Réunion à ANTPC na zaki te. Raki na ngaite. Na tongo na lamuki na komi kuna epa Dadi na komi to sai sekande nga kuna sala na ngate. Na va na nga to va na Barcelone to va to sona dati. Et si nango tema za programme na msuna ba 11h 12h to sisi to longo pe to ke ma msusu. Donc nazala kité. Par après na ko mona po to yebi na biso ezalaka bongo. So mutakufi na poko na mba mo réunion bandarati. Réunion bandara so mutakufi na à l'époque on ba moko réunion ba ke ba sali réunion banjo lukandeni ba obongisa. Par après na mona ba photo ba bazala ki na réunion menga na zaite na bite ni ba lobi ni su ba loba. Ba se ngambo cotisation. Ba se ngambo cotisation. Mbonga nini ba bani ba démarche matanga ka ndezala. Po elo ba olbaka yango. Donc yo moti obi ke to kufeli tana mutu ke funa pesa cotisation c'est ça. Biso na compte na biso association des femmes to kenda ki ba maman ba kenda ki na mona ki ya Gabia Zaki ba maman Marie-Hélène ba Karine Pala ba kenda ki ba visiter ya Dadi malgré na malade ba kenda ki donc pas même un mois, pas même à 2 semaines to loba. Ba kenda ki malgré na ita na ba koma ki kuna moya mukia Dadi ti akufia ya zangu na mutu ke ba ndeko na ngai ya basi ba yaki ba tata mwasi ya bana ndeka ba ngomo ba bengaka ba yaki utala ngai. Donc c'est ça. Mais à NTPC na ka kité place ba tikalo betali solo ki to cancela Dadi mbongo to ka kité. Dobi réunion salimaki. Réunion nezani to pesa ka mbongo. En tout cas question muke batu nyonso tu ba membre nyonso ya ANTPC bolimbisanga. Est-ce que ANTPC c'est une association, c'est juste kaka soki ba kufeli ou comment? ANTPC association. Bon. Basala na ba réunion. Ba réunion ezalaka nango. Mais mingi ANTPC zora mouvement soto zala matanga. C'est ça. Le so matanga ezali mouvement de yaka. Le monde de réunion c'est lobby. Après 2-3 jours réunion sur ezala. Ti bakunda mowe. Donc basala ata 4-5 réunions. Et comme réunion sous ya bango na famille donc c'est ça. Mais ba réunion à part matanga réunion ils n'auront pas tellement. Aucun mouvement que ANTPC ANTPC n'a pas si. Mais ANTPC est actif ceux qui m'attendent ça. On a bien wana. Ceux qui ne qui lobby, y a un petit comme lundi ou soit dimanche au réunion là. Mais à part ça, bah situation sunette ba maman, ba réunion là nango, matanga ou pas, ba réunion là ka, ba activité là ka. Samedi ba kenda kini. Ba kenda ça salongo kin bopeto. Malgré biso to na matanga biso peto kufela cameraman na biso na presse en ligne. Donc to koka kotika te no ebembe ya camera et puis mbula pe or to calcula ki ba msusu ba calcula ki net ba to akoto na ba ki Jeanne ya oza ba Nadège ba to banda salongo so sili to ye matanga donc mbule be bise nyonso mais
matin ezaki te basala ki réunion le cas dimanche wana ba somi banini ba ke osala ki mbopeto na bango donc matanga ou pas bango kuna baza actif ba osa musana bango mais ma bende ke soka association jamais ko zala actif car so problème yé non faut tout ça la ba réunion to yé ba révolution ndeni ba membre boye ndeni boye na mona ngo na moi passe na ANTPC mais quand même chance pe ba maman pe ba solo la ki bien basali afar na bango ba lokoti biso nyonso na biso bazipwaka nga mona ba zipwaka na ba nene ba na biso nyonso to zakuna na afar oye sombi fiche de 500 francs et si le côté on peut savoir cotation normal mais c'est normal réunion on s'est présenté c'est ça bon on est association ezalaka donc réunion tous à matanga ou pas tous à na réunion tous à na activité c'est ça. Merci beaucoup. Là, je dis un grand merci à mon vieux Michel Moussa depuis Paris. Un grand merci à toute la famille Makola, Nadège Botei, Makambaliwa, et artistes et comédiens, Mbokalabiso et comique au coma. Donc, prophétie wana oizaki révélé par ya actrice comédienne Chocolat. Et comment qui bon et pas ya pasteur Nabiso de la foi. Apparemment, et comique Kokisama. Et comme Kokisama, mais na Bible quand on va passer à bon bâtir rabiso parce que tant chocolat qui na prophétie liboso ya passer de la foi azwa ki idée ya ko organiser journée de prière pour na ba comédien nyoso mboka na biso mais pourquoi prière wana ba sala ki ngopona ko condamner mabe wana e komate mais ole mabe wana suka et sukate ezoya kaka na ko apprendre les sous que prophète Konde déjà bimisaka prophétie avant il faut 13 ba acteurs comédiens mboka na biso ya minene ba kweya n'habite par là na déjà kolobani vraiment eza passé nzambe salobaki babi tout est révélé condamné non surtout au kamwa quand de au kamwa biso peto au kamwa maman chocolat monaki aya bisi pasteur de la foi selon ya baka kuto abeta ngono kara mais conviction na ye asa la prière a organiser prière wana biso nyonso tozaki ba comédien pe ba se présenter na bango pe ebele mais babi tout est révélé condamné to prier ba to gêner ba to ba kenen ba état de jeunes jour wana ba zalaka ba mama top ba yaka biso nyonso ba to ba zalaka mais ce que to comprendre te hémorragie ozo katana te pona nini ezo senga lisusu nini to matangomba to kota mabonde li to pasteur nini to te pasteur de la foi papa ngana a comme ça qui message à ça etinda nzambe onzamba lobaki so to ebité bato ba okufa ba yakate do biso nyonso vraiment to ana passe wana to mekana ko revoir no ba vie na biso nanu ba vie na biso to mekana ko réparer na nzambe ça babi ya minene ba okufa 13 to tang déjà maman papa mndweri maman ndondo Chico Pululu ya dadi déjà 4 to ebité prochainement ezala nani ya minene apa no ba opena to longola ba to so ba masamba ba mishka ba mama zozo ya minene déjà pena ba opena ba yebani monde entier to lo ba 4 to ebité prochain mes atour anani yango to fongola misu to ebi esike zo uta tepo biso nyonso to za biso banzambe te nzambe kande moto tenzambe nde moto bango koko seigneur to fongola misu to telemela likambo oyo to telema na mabondeli so esenga ba prière so esenga nini to telema vraiment to salam sala to luka vraiment solution l'hémorragie e fait katana vraiment. Merci beaucoup Nadège Botei na ebité soki ni to kikoloba lisusu to yeba te soki etamboleli ya ba comédien eza mabe ya ba artiste comédien mboka na biso eza mabe ou nzambe nde kaka asali kaka ndenge alobaka soki afongoli moto akokanga zate bon mais basweta liwa mpona bato te oyo ya ba artiste comédien na biso babi toute chose oyo eza révélé soki déjà basali prière est déjà condamné donc ba artiste comédien makambo ya liwa na bango ezalaki révélé pasteur de la foi ezalaki révélé par la sœur Chocolat Ozaki artiste et comédien apparemment ça la sauté à monaki moyen zanango ye mon côté basa na l'homme de Dieu
o ba considérera pe na makambo nzambe pa révérend pasteur de la foi a komisa ki maloba po ba mekako yeba comment ba koki ko sala po na kokata hémorragie wana esila mais chose grave ezosilate ba comédien bazo continuer toujours na kokufa toyeba te eza etamboleli ya ba comédien des mabe to kanda nzambe nde lokwa habité il faut kitaka na Congo précisément na ba artiste comédien. Ah vraiment kando lobi faut kitaka pa bango etamboleli mabe mutu nyonso na nsi soki ayebi ki abungaki azora temps vraiment ya ko réparer na nzambe na vraiment nzambe soki etamboleli mabe nzambe limbisa kitsa mawana yo donc faut tozwa temps au prier kusenga pena mawa nzambe vraiment po soki boye soni bato bakufa na bango ebele mais tellement que ba comédien ba yebanye komika donc so taka na mwana na nga ya mobali ya 11 ans na ebisi ya bi kabino azate ngo musko esekisi ngayo kasi kona mino be mambato malonga ba oloba Jocelyn pa lobi ngoko nanda ku baba njo sekami bo Jocelyn de mutute dona mwana yebi po yebi dernièrement année passée bonne année 2018 sur bakataka connexion ayebi nde to joana pa dadi ezakula msuso na ken RL ki moi 10 heures betenga nda dadi kama yo na de sano kebiteke biso photo kende bona boy yaka to tourner tellement na zaki principal to sai ba film mo wana mamuka ba bona ne titre on peut zaka buzo ba bona ne na Noël ne ba si to zora ba mo mbale bele comme na suko comme ozango bimana nani to joana ba jelem na ba mama chocolat ngo na ba Romeo ba nan Lovita les gens tous les moments bana baby que maman soit jouera qui pena dadi ba photo ezana ke onko luka taba do lobi na tola ko ngwa liboma na luka photo tina ko kite before na ebisa bana na bengi na ebisi baon po ba longole loko wana don tellement ba yebi mwana kamwe kabino esenga passe na seki ngaku eseki singa som mamba to malonga ba loba Jocelyn pe alobi on do mwana 11 ans ayo sutuka. Quand le béton ba chauffeur bando les canavenia dadi ditambala ba wolola e bino boyo kai ba wololi et ça les Sony trop c'est trop vraiment donc to bailler loko pas si tellement le qui au moins dans la famille on fait papa kulutu on fait sous papa leki ba ko sous tata moi si e yo minde sala na Sony na pas si do o ka ya so yo ki kasango ki batu baza ba bela ba estomac makasi nzambe vraiment ka yende mo consoler vraiment ko kota kata ba mitema o sati belle vie azolela na pasi do aye nzambe aolela na pasi na mutema donc ngasko ngomeko biso nzambe apime biso ama miso do so natali mutu pasi na okima mutema ezoki do bato walela na pasi na mutema ozu koto ebakata ozu ya gabi ozu do bato walela peno sati ke pasi uta na kata mutema pourquoi nde totala ba film Nigeria ozo mo koto bato bazokufa ne swaka why donc pourquoi peut-être que les l'année ça ouais muto les leur raisonner nango za la prochaine so banga bato ko banga bien sûr obi ke shiko akufa ya belité papa sui mama mindondo pe za ki bongo maladi ko biso za na rep nga bina pas mindondo to za na rep vendredi ba moto soira vendredi a fingi biso na répétition donc to ça répétition il y a vendredi ça ka heure à poste 12h à mon no 22 personnes te to pensa na kaka bino moko mika boye ko tonga to la na ba mise to tongi na nini tellement to l'exora to l'exem so ka réponse la bika to mata ba o ba saki erreur ba tikala ki ba yoka ki ya bango jour na zeka ko finga ko gangela ko finga wana vendredi samedi dimanche la na tongo maladie maladie tout sera mardi ayebisi biso sko akende Angola akende négocier marché mo boy mardi ba yo filmer bino mardi ba yo filmer bino na rep fo bina makasi bola ta bien ka bateni bo to répéter nango bola ta bien ba yo filmer bino pono na okena CD wana na Angola na image wana comme ça na luka marché donc au filmer ngo mardi ezakinde liwa ba filmer biso nde pa bango nde batu bandolela. Donc c'est ça. Donc pas si donc maladie malongue zozala raté. Papa suit. Donc baba mort sibit à fleur d'âge. Chiko to si ça écoute ta posa na tam kete. Tant on peut na makambo makasi bantu ko ya susu. Nde suit ya da diku to lo baté asila raté. Ai jouer biso to bananga na ndeshi na banda ko tala dadi wana kutu. Na libala. Donc on peut na papa au bali pa otala dadi na musika yo na zaso na jouer na bango ngamo pe na zonga suna bino
mais bah oya bon normal abi que au landa ko tout que asala wa pando tuna toni même so asaka o jouer na bato asiko sa bango sonde nyangwana non mais ya dadi au jouer taka to jouer ba fille loyenge mais a jouer ça biso nyonso a jouer ça biso nyonso et ça nga bi na jouer pina dadi ko et comme ça donc mais to si non pour sainte pour to zaki na pour sainte jouer na jouer déjà ba fille loyenge na jouer sko petite sœur na ye na jouer pe moi si na ye poto donc azala na biso to kola pour ceci là quitter donc on a pour ça pe bango bazala et on a tolé la rama nzambe abatela biso bango poto on a pour ça papa Alain on a pour ça ya président Bordeaux on a pour ça ya modé on a pour ça ba gesho on a pour ça ba canto donc to jouer à bana na bon mais un jour peut to jouer maman na Bordeaux hôtel pe ke batie pe na dej na papa tsakala donc na kola to jouer na bon nzamba batela ba o batikali vraiment tolé la maona nzambe kota vraiment na mtemi. Merci beaucoup to komina suka émission na biso na habité na Nadège Botei soko koki koloba nini na bato balandi biso ou conseil nini koki kopesa na ba artiste comédien ya mboka na biso. Vraiment nga pona conseil ba bimwa mkebe tambo na bakolo pe abinaka conseil on pesa ba ene na biso ya msala vraiment ba garder bond ba garder silence e koloba manango e lobama o akoloba so bibwando sala ba émission to bando sala ba émission OK ko sala analyse boy e to lobela boy e koloba ma mabelo bama ebele tout supporter vraiment pourtant tozo supporter te bazo ba koto e maman livre non tant biso pe to yoka bongo te mesuki tozu pe ba micro ba ndi ko répondre maman batu to ebité liwe yaka nango maman batu loin de là. Elle a rien à voir na baliwa bato. C'est ça nzambe pe muta ngana nyoso ko ngata mama biso kufilelo. Ba obike ndoki wana mutabomie ye wana na ba o menza pe mutalingiti. O ponza meso lingete ndoki azata ne lo te pe me nzambe. Ngata wala sere ta mutalie mutu yeyo nzambe muta permettre. C'est ça. Donc to kanga mutema to supporter kweli biso. Et quoi les biso bakoloba to supporter yango to sima mi côté to ça ba droit des réponses que ko finga to que ça la boy non a vraiment to garder bandes na bango surtout ba ene ba garder bandes na bango donc pas si vraiment ça mte momo ça que bato bazana ba passe na mutema et si la raté bato on peut bazanga mbosala tant ba ko bando bongo ba ko tia so ba koza so ya di bazanga musala ça non et ça peut passer ba on peut ba ko passer donc tout supporter bazo apena maya pio batia ba mela penza bazo apena glace batia mutema eza ba papa masume za ba président ya ba fondation nyonso ba plateforme nyonso ba comédien ba kanga mutema comme yango ba weli mbongo ba kende ko sala ba kende sabo ba kanga mutema c'est ça. Merci beaucoup Nadège ko pesa numéro na yo na bato batali yo peut-être baroza na besoin ba benga Nadège ba yeba o ezo ko se passer na Kinshasa parce que Congo Check Télévision, ils sont partout dans le monde. Bato bazali banda ba ebi ke Nadège pe aza comédienne, to benga epo to zo programme, to zo makambo susu. Vraiment ce numéro grâce. Vraiment numéro na plus 243 89 48 71 974. Donc o benga to sola normal. Oh ben un peu pour na conseil apesa to sola normal. Oh ben un peu pour na ba critique to zana ka to yamba na biso ngoka to sola biso normal. Oh ben rapport finga ngape na zana ka rapport na ko ndeka ya ko memela ngai. Do o meminga bien to ke bien. O memika mema ka ndengo o mema. Donc na zana rapport na yamba pe no ndimaka lo. Do o ben na ba lo. C'est ça. Merci Nabino Nyonso, Tolingabino Ming, Congo Check. Merci à notre boss. Donc, merci aussi à toi, Grâce Makola, donc, pour la considération. Congo Check partout dans le monde. Donc, vous s'abonnez, vous s'abonnez pour Grâce Makola, Zana, soldat, vraiment, Zana, partout. Merci beaucoup, c'était bien Nadège Botei. En tout cas, merci Nadège pour Nathan. Ou accorder un lissou là, je dis. Un grand merci Nabino Batbolanda Biso partout dans le monde, à Métis, notre réalisateur, ainsi qu'à Emma Citadi derrière la caméra. Lionel, merci pour l'assistance. Donc, beau s'abonner vraiment, on est à devoir Nabino, beau s'abonner massivement, Brosala. Jamais déçu, toujours dans Congo Check Télévision. Quant à moi, je vous aime énormément. On se retrouve prochainement. Bye. Congo Check TV. Yasibo Mutombo Congo Check TV Yasibo Mutombo